couturière pe designer munene ya bana mboka ya baafrikain nyonso tu ndeko aza kotonga robe veste ensemble bakupe nyonso tu baroba mariage oyo nyonso tu yo kolinga ya kotongela yo aza na batisi aza kotinda partout na mokili bandeko na nga talaka moto azotongela première dame en place talaka soki mwasi ya mokonzi ya ndimi seke mosala ezali jupe oskuti soki atongeli yo bandeko soki baluli yo te seke yaka motema mabe ndeko na ngai kino lelo yozalaka kaka na baprete a porter keba boya kokuta na uniforme na sale ya makambo akala ezalaka lisusu te luka jipe oskutir na France précisement na mele okozala desu te comptoir efanda atelier efanda jipe oskutir ki mankin kaka jipe oskutir soki mama première dame en place andimi ola champion na pe donc na accepte yo facilement jipe oskutir mosala kitoko. Commentez, s'il vous plaît. Enfin, partagez la vidéo. Bon dimanche à tous. Bonjour, bonsoir, c'est la championne Kamadi. Dikina donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou, na abonné sur Dikina TV partout dans le monde de Sika Bouzali. Je dis bienvenue à nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout. Et quand je dis tout, tout sauf rien, sans oublier le sponsor officiel de Kina TV, ba héros dans l'ombre, ba papa na ba maman ya fondation de Kina, dollar pound euro et loko pam. Pongo kwanja na franc congolais c'est du lait chobé. Yo soutena kanga spirituellement, financièrement, physiquement, nzambe na ba na pambo. Pongo ba maman du pétrin, c'est du pétrin. Ba déco. Buzoba mibali na biso poto. Buzoba ya mibali na biso ya poto. Barizonaka vraiment mingi te quand il s'agit de divorce. Mibali na biso apoto soki likambo ezali lokwa yaza mobali na osani na okende kobala na okende kozwa mwasi na Kinshasa papa boni bazwa basa Kinshasa basimba mutu basa poto baza mabe ya Kinshasa nde baza malamu bandeko nanga tokoyoka nefiske video moko ya mokie o papa na biso azoloba bandeko mwa mobali wana azoloba craquer a craquer comme un philosophe. Donc, tu comprends vraiment que donc c'est quelqu'un qui ne raisonne pas tellement. Moi, je suis un mais ce que je suis bizalélité, autiko. Orosonga bande konabiso, passe na Congo, ou bien que ça bande konabiso, baya poto bomsamboka. Ce n'est pas un problème. Aussi longtemps, yo komona kaka ceux qui les kamwezali, ma beza ya mwasi, ya Rotanga, Marie-Jeanne, Mira, JDT, Bena. Otangi desi, otangi Flo la Flair, tetumba, okosilisa na patience ya yoli kona ngo bakisi la championne ekoki otozu dikina, okosilisa. Aussi longtemps, na nous on comprendre tekete pour relâcher ça la bien, pour relâcher tambola malamu et sengeli 50-50 pour ba tout ça et ça la 100 pour ba tout tambola ensemble. Toyo ka papa na biso philosophe, o penda zali donc bolingo tika na défaut. Bolingo tika na défaut papa comme chronitata na kimokolo, azo filmer azo loba loba yemoko. Toyoka sans plus tarder comme ça tozonga pona roya kutia mwa pilipili mungu atopesa na ba conseil voilà toyoka papa na biso ha makambo zolo Congolais nyonso oyo basi bazodecevoir bino tozosala réunion de 1er mai pour changer le système mwasi azolukilo AVC opesi kombo tosangisi mbongo topesi yo oki kobala na Congo oyo bazali awa na poto bazali bandoki oyoka bandoki omona ndoki aza na permis de conduire ndoki atiaka kabelo ndoki atiaka beauté ndoki alambaka mpe na ndako bandeko na ngai toyokana kindoki na bango bazochange yango système bakoma kotuta biso na nzela na bavoiture toyokana biso nyonso omoni bazosusa motu opesi kombo otie numéro ya telefone tosangisi mbongo oke kobala na Congo bakoma ebele awa balekisi basi baza na respect aye
otie na ndako aboyi otiki tosangisi su mbongo oke kobala bakoma ebele awa bandoki ndoki afumbi zemi aboti nzoka nde aza na kindoki abasi échange kindoki ozwi bino basolution so tosangisi lo mbongo kobala na belgique te bana na mboka mosusu na étranger bandeko na nga bakongole nyonso azweli biso solution nayebi te nayoki kuna neti ezokrashe tomeka kotya awa po toyoka mwa sava nayebi te soki bakongole nyonso oyo basi bazodecevoir bino basala association tozosala réunion le 1er mai tochange système mosi azolukilo avc opesi kombo tosangisi mbongo topesi oke kobala merci bonne chance oyo bazali awa na poto bazali bandoki oyokaa bandoki omona ndoki aza na permis de conduire ndoki atiaka kabelo ndoki atiaka bote ndoki alambaka mpe na ndako ewolo bandeko na ngai toyokana bapapa ndoki na bango esuka bazochange yango système bakoma kotuta biso na nzela na bavoiture yesu toyokana biso nyonso omoni bazosusa motu opesi kombo otie numero ya telefone tosangisi mbongo oke kobala na congo bakoma ebele awa balekisi tolekisi mpenza basi baza na respect ata moke aye otie na ndako aboyi otiki tosangisi su mbongo oke kobala vraiment bakoma ebele awa bandoki ndoki afumbi zemi aboti nzoka nde aza na kindoki yesu kindoki abasi échange kindoki ozwi bino basolution motu moko aolela so tosangisi lo mbongo kobala na belgique te baya na mboka mosusu na étranger bandeko na nga bakongole nyonso bandeko na makambo moko aolela nyonso na makambo oyo basi bazodecevoir bino mokolo moko aolela bomona ngo pamba te tata mobimba boye aosala bapropos ya boye mobali oyo soki ofandisi basi oyo abima na bango po bayebisa yoki ile ozwa ata ntango oyoka ye te omoni moto boye aza inconscient ataki kobala mwasi na Kinshasa aoyeba te meme bétise mibala boye balingaka osala bozuba baza na mwasi na ndako awabima na bamakango wana mwasi na ndako asalaka boye aa na mwasi na ndako ye ntango aloba mwasi ya respect cela veut dire faut supporter babétise ne nyonso c'est là nazobenga respect ebela mibali omoni moto atindelinga video mwana mobali s'il vous plaît alobela champion natala natindeli yo matière nga moko naza na esika wana je me suis mariée mais ya suka nde na ngai nayeba qu'est-ce qui n'a pas marché mais ezalaka na bandaka kosala babétise oyo mwasi azosupporter quand elle s'est levée pour dire ekoki c'est quand moi je me suis réveillée mpona kokoka kobongisa esi nabebisaki motema ne nazokisaki ye bapapa toza mibali okobala ntina age ya 80 ans c'est pas un problème mais yeba bastress ozomilukela na vie par rapport ya comportement na yo ekomemelo AVC ekomemelo maladi ebelebele mona bolingo yango azalaka te na bapoto na biso mpe awa to Kinshasa te okozwa kiti ozwi ofandi te bokosangisela bango mbongo yaya je acclame bosala association ya bahomme desi bosala tobete bino maboko bosungana na kosangisaka mbongo bobalaka basi ya Kinshasa baya parce que mwasi moko te na Kinshasa koboya mobali ya poto mais tanga oya na bakwiti na yo na ki responsabilité na yo na ba bêtise na yo mais ba supporter pourquoi parce que ba papa na biso ba maman bande ko supporter papa biso bazaka ba responsable na âge à 35 ans ça déjà père de 5 enfants zo beaucoup la pe bande ko na zo tangisa bango mais combien de nos hommes de nos jours mona tata ya 50 ans za no jeune kwa tie yo mbo alati kanga dadi amata kaka étage
4e étage oyoka pema pour nous comprendre que te tata age ke mais soki esalelati atie yombo akanisi ke te age eza nano berere oyo mibali na biso baza nango yango wana. Allez épouser une autre femme, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Biso basi ba papa soki si moi ça va aller difficilement. Mais ceux qui montent comme na souka ne sera quitter c'est bon, je préfère être celle qui est mal accompagnée. Mais na mutu pinde za kende na keboy. RIP. Retour interdit au pays, retour interdit à la maison. Na kei liwande kabola biso. Mais là on y est ça la beta retour ba comportement. Autant le bi kete mobala boy. Il ne vaut pas. Il ne mérite pas mon amour. Il ne mérite pas mon intention. Au moins, en séparation, il y a. C'est que moi, c'est ça, banda qui, afin d'être la vie, qui a Freddy bébé, a mérité. Freddy bébé, a mérité attention. C'est la vidéo, moi, ça commence à m'akambala, m'barate, m'mangala, mabe. Pourquoi? À mon que toi qui es à ses côtés-là, tu ne mérites pas son amour. Tu ne mérites pas son respect. Il y a d'autres hommes, il y a finga, mais il y a fingate. Basi mingi ba yeko libe politesse na mwana ndoka mabala omona mobali azo finga asangisi tina mama na papa zo finga mais tango yo niki po nzambe deja sala biso basi na maloba tango yo niki moko eningise biloko libumu ya mibale akusa ni pembeni na yo deja ça comme des distance à 1 mètre tango zo sangisa ya misato ya ozana ngo mais tango ya zo finga tango ya zo loba yo zo talo zo supporter mais tango yo ko répliquer o sala nini o memingam. Comment je peux avoir le courage d'insulter mon mari? Il ne m'a jamais donné cette occasion-là. Jamais. Il ne m'a jamais donné l'occasion de refinga imbécile ya pamba. Il ne m'a jamais donné cette occasion. Ça fait des années que nous sommes ensemble. Il ne m'a jamais donné cette occasion-là. Ce qui yo, moi ça finga ko. Papa, regarde-toi bien au miroir. Cela veut dire que tu ne fais pas ton travail comme un homme. Tu ne fais pas ton travail comme l'homme à la maison. Non, parce que nos hommes de nos jours, malgré ton âge, tu oublies que c'est toi, la tête. Tu veux être caressé, tu veux être cajolé, on n'en disconvient pas, on va le faire, bien sûr, mais c'est vice-versa. C'est vice-versa. Mibali ya boye. Alingaza la gigolo. Afin de l'onandako, apeso 150 €. Mais likolo nango aya kokota biloka kolia, likolo nango nyonso. C'est ça, les hommes irresponsables. Je dis toujours, dans toute catégorie, il y a toujours des exceptions. Bravo. Namibali nyonso baza responsable, mais vous tous là qui restez, qui disent à tout moment que basa poto, et banandengini moi ça manque au respect et au bandandengini parce que moi si je suis déjà dans mon bal mi tchaka na place ne papa yo mi tchena kiti ngana matio na trône yo tu mi tchena 2e étage ya ngana fandi sur na 11e comment ya mi fanda non botala. Adam et Ève ont péché au jardin, non? Mais Dieu a appelé Adam, où es-tu? Donc, pour dire que la responsabilité d'un foyer, ça repose sur l'homme. Mais mi bana biso bokoma bana koleka même bana otoboti. Boyo katatao. Déclaration na ye. Yaba les hommes nini oh, les hommes abattus. Les hommes oh basi ba lingba pesa AVC dans les avenirs. Donc, rassemblez-vous pour faire des réunions. Donc, tu trouves vraiment que t'es tata ou moto neza kopété. Moto neza kopété. Toyoka papa na biso. Tout ça réunion le 1er mai. Pour changer le système. Moi, je suis le AVC au Pessi Combo. To sangisi mbongo to pesi au Kirobala. Na Congo. Oh, bazali na poto bazali bandoki. Bongo. Bandoki. Omona ndoki azana permis de conduire. Yesu. Ndoki achaka kabelo. Nzamba ndoki achaka beauté. Oh Yesu. Ndoki alamba pe na ndako. Bandeko na ngai toyokana. Kindoki na bango bazo changer mon système. Jésus. Ba comme tout biso na nzela na ba voiture. Oui, t'es papa. Toyokana biso nyonso. Omoni bazo suso motu opesi kombo otie numéro de téléphone. Bonne idée. Osangisi mbongo oke obala na Congo. Bakoma ebele awa balekisi basi baza na respect aye otie na ndako
aboyi otike tosangisi so mbongo oke kobala bakomi ebele awa bandoki bandoki ndoki afubize na boti nzoka aza na kindoki kindoki abasi échange kindoki tozwi bino ba solution so tosangisi lo mbongo kobala na Belgique te bala na mboka mosusu na étranger bandeko na nga bakoyo oyoki problème oyo basaleli biso solution bazweli biso yango wana. Mais le monsieur, quand il appelle les femmes les ndoki, pour lui, pour naye, lui n'est pas responsable. Comportement nyoso comme nyoso mabe na ndako na ye, c'est la femme. Donc cela veut dire c'est un homme inconscient. Attaque à Bali, comme lui. Ça n'a jamais été sa faute. Ça n'a jamais été sa faute. C'est toujours la faute à l'autre. À vous jamais. Il va la bonner, tout beau dans la communauté. Il va la bonner beaucoup comme un philosophe. Ne te comment on a bien dans la parc. Aux enfants, aux a expliquer libata. Il va la bonner tout ça ko boya. Pour nini. Mutu nyoso afanda na libala ayebi. Ce qui moi si a comme qu'on manquait mon bal de respect. Cela veut dire tu as failli. Tu as failli. Tu as failli. Il y a beaucoup des hommes, surtout ici en Europe, qui ne veulent pas être des responsables. Les hommes veulent être nourris, vêtus par leurs femmes. Et quand la femme s'élève pour dire que non, ça suffit, non, c'est une femme impolie. Non, bon, à moi, ça ne convient pas. Toi, ton argent, on ne voit pas. Bon, on a eu ça, moi, ça se raté. Mais à moi, sur l'ingo yeba. Et kota qui combien? Mais moi, c'est pas kota la papa. Ta yo bengi singai. Une année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Je veux dire que non. Et non, fit enough. Ça suffit. Maintenant, je veux voir ton argent. Je ne peux pas voir ton argent, cela veut dire que tu ne vas pas voir la mienne aussi. C'est ça. Mais mibali mingi bazalaka ben conscient. Je vous signale que vidéo oyo tata mobimba mobali ndatindeli nganga bima dikina. Une petite analyse kozala bien. Pourquoi? Moi j'ai passé par là. J'étais ici pour dire que si tu comprends pas, tu me comprends pas, je te vire. J'avais pas compris que le mariage c'est donna. Je donne, tu donnes. Je donne, pas au terme de l'argent, non, tout, même le comportement, même l'intention, tout. Tu me donnes, je te donne, c'est ça. Mais nous, les Africains, nous, les Congolais, zoa. Moi, ça pèse. À s'occuper de ma cambouignon, yo, mon balolo, à la responsable, au comme le pas bébé. C'est ça qu'on arrive là. De basa poto wa kwemba ndoki. Bandoki bana kabelo, ndoki atie sil, ndoki ana permis. Tata wazolo babo. Ce qui moi c'est mon gars s'est retrouvé que kasi mungonga ex nanga, soka fongole motema makambo ex na salaka ya plus que des pétrins. Tala raisonnement mutu. Tala raisonnement ya mutu. Pour lui, soka ki aye moi sa yokite akabwani. Batata boye ndo yoka kete azalaka yimona ndako akufa une semaine batu baye bakate batata boye. Makambo tellement mabe. Moi ça rolingeka kwa sana mukanda te. Mais wa sana mukanda baza déjà na bakashi na baville bafanda wa ye mututi. O akoya wana kwa zangi mukanda. Atako toke je préfère ngona za la femme seule yete. Batonta boyo basi bakoma koboya. Pourquoi? Comportement mabe bizali mabe. To yoka ili suso to yoka oyoka raisonnement ya mutu. Ndenga zolo bakite bato bakende kobala. Basa l'association, il y a bat mibali nyo surtout basi ba pesa ba problème. Papa, un problème sérieux, je vous dis, un problème sérieux. C'est ça. Ça veut dans la vie si tu peux pas voir que non. Qu'est-ce que je fais? Ndeko moi si ndeko moba le coup na divorce na vie. Ya tuna. Mi tuna yo moko. Zala franc envers toi-même. Pour réussir encore un deuxième mariage au Kende, il faut y maqueter. Je faillis. Nesika boy. Nazalaka maloba mabe ngana lingaka mwasi azalanga poli ngana lingaka mwasi impolite. Mais ton comportement, tu te comportes comment vis-à-vis à ta femme? Osaka maloba mabe allez soko nike ye pas nike yo et comme guerre ya Russie na Ukraine. Non, toi aussi comporte-toi. Évitez atali kamango eza ndenge nini atoza na raison. Éviter qu'il aime tout ozo ki sa mwasi na yo kwa ya ko retourner mabe akatelo linga l'aime tout ça manque au respect. Évitez. Vous savez dans le mariage, c'est pas si compliqué que ça. Ce n'est pas la magie.
C'est pas magie, oh. C'est pas magie. Non. Il s'agit de se comprendre. Et dis-toi que non, ce n'est pas parce que je suis l'homme, je me permets à faire tout sauf rien. Il y a un basi va souffrir. Maman dit qu'il a monté bimi à kobo ka poubelle mais 3 jours téléphone au kangama. A raison que ce qu'elle a une urgence. Urgence ni pour qu'il nous contrôle faut y bati. Obani ko tomboko comme le kabuta bo moni makamana lingaka te yo sa ochaka nga kimia te ba ochao kimia ndeni 3 jours OK. Donc zo mona ke mibali balingo kola te. Ya bo koma penza bo koma koloba loba yo moko boye ofande zo filmer quelque part. Bo koma koloba loba. Eh, ce que solo lite mukolo moko aulele puis ba mikolo ana mingi oza mibali. Eh, beaucoup m'appelle ba philosophe. Beaucoup ma philosophe. Au fond pena na parc bozo so na mabata ki te mondenge za boye, mo sali boso na bengisa akima. Ya mibali na bengisa akima. Mususu kuta utaka swisi ngande na pesa mikanda akima. Papa, okoma ba philosophe. Philosophe bokoma yango. Webi Toyoka tata, yoka bula mutu. Donc tu comprends déjà que Oyo Mobala dit pétrin. Yoka li kanisa mutu. Au moins à niveau. Il y a compréhension, il y a intelligence. Donc pour lui, il est innocent. Pour lui, il est victime. Bandeko, dans chaque divorce, si tu n'as pas contribué à 50%, à 60%, à 70%, sache-le, tu as au moins contribué à 20%, même à 10%, pour que la totalité soit 100%. Tu as contribué quelque part. Tu as contribué quelque part. Parce que quand on vit à D, cela veut dire que ce n'est pas seulement la faute de l'autre, non. S'il y a eu dispute, cela veut dire que vous vous êtes disputé, vous D. S'il y a eu des coups, cela veut dire que vous vous êtes battu, vous D. Donc, la responsabilité est toujours partagée. Des fois, pas égaux, mais peut-être ça peut être 85%, 15%. Juste pour avoir la totalité de 100%. Mais si tu ne veux pas t'asseoir pour dire que non, pourquoi il y a toujours du pétrin, il y a toujours des disputes, il y a toujours ceci, cela dans mon mariage? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela? Mais mibala boya, en attente, il y a une solution à l'ibala nete. Il faut que nous fassions un ngana, mibala banganda. Mibali ba échoué tellement na vie. Akomaka komila masanga alamuki na masanga toke no kusuka na masanga pourquoi alongola makanisi pour ceux qui a fandi boy sans quiti a se rappeler vie na epende chèque sur chèque a se rappeler bano ya tika bota partout ce que pas alara bien il faut la ka sous drink sous quiti sous nini to yo kanoko na biso ya philosophe conseil azopesa bandeko na mibali on comprendre le niveau ya mibali tout ça na bango na poto. Ale mobala boy bokuta ina ndilo lokoti ato bomi nzoto ndenge nini osali nyonso ye bakaka ke po na ye lui c'est un innocent lui. Donc le mariage là c'est toi qui vas te battre, tu dois te battre à 100%. Lui sera là juste avec son pied, avec son gondo, c'est juste ça. Le reste c'est toi qui vas tout faire. Et ne demande pas trop de questions parce que tu as un homme à tes côtés, il faut bénir Dieu. Sinon il part, il va aller ramener encore une autre femme de l'Afrique. Congolais nyonso oyo basi bazodecevoir bino tozosala réunion le 1er mai pour changer système. Mwasi azoluki lo AVC opesi kombo tosangisi mbongo topesi yo oke kobala na Congo. Oh bazali awa na poto bazali bandoki yoka bandoki omona ndoki aza na permis de conduire ndoki atiaka kabelo ndoki atiaka beauté ndoki alambaka mpe na ndako bandeko na ngai toyokana kindoki na bango bazochange yango système bakoma kotuta biso na nzela na bavoiture toyokana biso nyonso. Omoni bazosusa motu opesi kombo otie numéro ya telefone tosangisi mbongo oke kobala na Congo bakoma ebele awa balekisi basi baza na respect aye otie na ndako aboyi otiki tosangisi su mbongo oke kobala bakoma ebele awa bandoki ndoki akumbi zemi aboti nzoka nde aza na kindoki
kindoki aba se changer kindoki tozwi bino ba solution so tosangisi lo mbongo kobala na Belgique te bala na mboka mosusu na étranger bandeko na nga bakongole nyo Oui, bandeko na wana koseka le papa tolingaka bino mais obongisa bizaleli soki bolingi mpenza tozala bien obongisa bizaleli mpo soki te papa okimi mbula okoti na ebale vomi ekutoko obetela mbula okokauka mais soki okoti na ebale yaye okokauka te badipetre na dipetre ntango ozokende mpe kobala awa ozotika bana tu vas te retrouver autant des enfants autant de mamas très difficile pour toi de réunir tes enfants ozala moto ba problème ozala mobali esengo mokie vie po ebebe ezalaka mokie otya mapeka te ao batya mapeka bakoma banani baalcooliste na babalabala et tout moni mwasi apesaka mobali valeur mwasi apesaka mobali valeur soki mwasi aza mwasi mayele papa ti ata bondima te mondofane mpoke te je bénis Dieu pour ma femme osololaka okende kobala na Kinshasa tosouhaite bino bonne chance bandeko na ngai babon dimanche na bino toza kaka toujours journée na esili te balave na biso tokosolola vraiment nzambe ayeba na kosunga biso esika mabe ezali tobongisa soki omoniki olia kobongisa mabe yo kimi mpona kokende lisusu kozwa lisusu papa bonne chance mais oyembeloka nzembo kolela te eza makambo eyaka ntango kozonga maboko pamba personne va pleurer voilà bandeko oyo lobokwa nanye ya Jiperos Couture na France précisément na Mele couturière pe designer munene ya bana mboka ya baafrikain nyonso tu ndeko aza kotonga robe veste ensemble bakupe nyonso tu baroba mariage oyo nyonso tu yo kolinga ya kotongela yo aza na batisi aza kotinda partout na mokili bandeko na nga talaka moto azotongela première dame en place talaka soki mwasi ya mokonzi ya ndimi seke mosala ezali Jiperos Couture soki atongeli yo bandeko soki baluli yo te seke yaka motema mabe ndeko na ngai kino lelo yozalaka kaka na baprete à porter keba boya kokuta na uniforme na sale ya makambo akala ezalaka lisusu te luka Jiperos Couture na France précisément na Mele okozala desu te comptoir efanda atelier efanda Jiperos Couture qui manquine kaka Jiperos Couture soki mama première dame en place andimi ola champion na pe donc na accepte yo facilement Jiperos Couture mosala kitoko